mwana ya mama Nicole yaya ya Jos Ngunza yoka nef lumière nenga yembi yo molingo ya tata monana ata orango basuka ya niye oluka te okoma mambo Nicola balima ngaina ya mole mamonga masimo maseneki e mara tata kenini na ya enada ozaliwanga Bonjour, bonsoir, téléspectateurs nyonso ya Beni Africa TV partout bozolanda biso émission zaka moko pelisa lokito Beni Africa TV nde makambo tobi Beni Africa TV wana tomoni mama Beni Nadia l'international moi c'est pembe moi c'est mbinga bataille acoustique moi c'est nzela lino lotali moi so komisinza vraiment mama Beni Nadia bambote belé siko zali l'international mama Beni Nadia bambote belé place ozali bonjour à toi aussi papa Neuf Lumière Ngala place ozali pourquoi pas toi aussi Dimitri Bonganya mon papa po Bonganya na kati ya Canada bambote belé maître Pati Tabalo bambote belé na kati ya États-Unis place ozolanda biso naza bongo na comédien na bino obo sepela kambingi na vai na kana nda kuna moi mtu moko yota na funga porte a papa lagia na moni pe na bino rotike pe bongo te photo solo la parce que azape star photo solo nga so ye a na tiko kine bongo te donc na yambela bino papa lagia meilleur V ouais meilleur V Karine moi so azana pembe couleur moko na maki donc meilleur na yo moko de susu ah papa legi na oye bate papa legi azala comédie azala cinéaste tout azala nani po façon makambo style biso to yeba te papa legi aza humoriste papa alagi aza humoriste donc nga aza humoriste donc c'est ça quoi na ngwa bimisa papa legi papa legi bima na ba makambo ebele bon nzele za nzela papa legi bandi ko sala ba humor wana na balabala aleki na Lisboa ipa grand prêtre de la DSOB phénomène papa la galeki lisusu pas dauphin bula matadi levé maïken lelo papa la gaza yé moko roi de Jif donc mystique papa la makambo sala ba groupe ndeza la pasi pourquoi lelo pour comédien nyonso komi kuninga il faut ka sala ka groupe na ye pesa la peka président ezala nini te bato bazwa enviende makambo ngotro moni papa la ga ngata na bandi groupe ya balabala na salaki déjà na groupe na ngai tant na moni te fo groupe e marché fona le kano pembe na ba grand na ke pesobe tant na moni kuna ekotoko mo tutana na vie na mwa bandenga ba système na yepa do fe bulo matari to bandi biwani show na ndenge groupe na nge mati so na yebisi bato lelo ki groupe na nga de na ko 6 ans na okende 7 ans bato bandi mate ambo donc izaka mabongisa nzambe mo ka yebike atinda nga déjà fona za bongo fona za déjà leader donc bato ba ko mosala ba biloko wana ezaki ba Hollande tant ba tala déjà ke alaga za leader songolo pakala pa comme leader tant yepa ko koma alingi ka sala yepe ba benge leader bon na katwana biso tout aux aba leader mais ba pona minde bazamuki donc c'est ça quoi est-ce papa lagi azana makila ya ba leader penza wana papa lagi ngasko na ko loba te mukili nde folo belanga yonde mutoko mona ngende mutoko lo belanga pour ça na ko mo loba nga leader nga mo fo po wera son grand leader na bamboka déjà so ta la publicité wera son na lobi wera son leader jamais batonde balobaka waranson grand leader donc ngape na tika ka bato bango mo baloba na ndenga na bango wa koboya boyi pa ndimi wana joke donc c'est ça papa la guerre za boye babiki te comédien nyonso leader nyonso ndenga zawa na po mwana na yazwa penza rôle clé doit jouer penza actrice principale il faut kaka aleka na nzela wana est-ce que papa lagi pasali groupe te po yepe a bénéficier pe na makambo baningane basala pa bana bato to ezande Karine folo banzela ngo bien balabala bela nzela mtu msupa ko ke virtual na ke nzela victoire na ke nzela ya gambela donc nzela ngo ndipo na loba benda bien so ngamona ko loba nzela ngo ezaneti ngoloba ke ko bima na ba actrice na te papa lagi asali 6 ans na mouvement na papa lagi asali 6 ans donc ba jeune ezala raté donc bato kutu bandimaka te so na yebisi bato bolam so na beteli bato kena ndeti ve na ngazala ali maimona
PDG Ali Maimona atona alage yo za na mwana tende nini na ndenge yo zalela penda ko za na mwana te donc pona za kandelo yengete na bike lo yenge ko memanga awe ko tikanga awe ko komiso awa lobi pour regretter vie tu vois donc na bi moni ba petit na biso ba yaka na ba mouvement misusu ba yaka répéter te misusu yende pona leader donc yo soko bandi ok déjà na o memami de na mouvement na e akomozela kaka ngaso kana ko ina pour la leader so zemi na longola te yango yo ko tuna comédien mo boy oza bana combien nga na 9 fois mais autour âge 22 ans yo na 22 ans bana 9 déjà on ngo koma nani donc nga penda banzela wana na leka ngo temba conseil mingi na yo kaka PDG Ali Maimona tanga lobaka alage boye te tambola boye ba mameli les expériences donc na yo kaka toli nga na linga mingi bato yo ba conseillera nga yango na lobaka mingi na Ornella Nzele nga soki kwiti lo yenge to mema matenga foma conseil moi itali selinde kambo tambola donc Ornella Nzele wana nani ba charge ye ba bien ke ba charge double cabine kilo mboka alagi arriva pe bolingani pe entre bino na bino pe bastar et arriva pe te babiso na biso ba star et balinga na bango pe menga sko no ndinga mwasa star tanga ko linga mtama boketa poani te batama boke ba yebana na ko linga bango te poani charge tsamate charge nga moda onde na zawa na zela hermoso na kembi na benga Ornella yande ni mwa sengle depuis na ko benga yo karine yande ni nazoko ka te mikolo mo sa zate ate papa lage siko mutama boke ye moko pa ko linga bimasu na TV bien net nga na zabu ye mo pa zo linga ba pesa ibo kumba mandeni kumba madena dans le sens que ye kuna azobeta matolo mpanzi kuna azui aye nango tellement kufani papa lage bo vivre na ka qui artiste parce que na bi kete vie artistique moi si aza star mobile pe star mais bo ebika bo saka makamba ki star yo ko beti na nde na yo pe na nde ya beti na nde na yo bokutanika na poko tenga na za mutabanzela wana tenga na mutabanzela na te banzela ngo ya game tellement na za déjà lage na za kana ba marque on zambe de atsindanga da na via ka banzela wana ti na meka ka kutute kanga bena bo karine rien et simbate vraiment alage ba ibisinga ki alage azala lolendo alage suko bengisie na nini na filme na yo ayaka te alage azala ka boy pourquoi parce qu'il faut la humble un jour yo pour ça la film na yo bengisi pe kinganda koya mais yo suko so ba bengo tia alage na bimaka na kinde te omoni loko yo lobi oyo et comment un peu na matoi na ngamoko ba ja putela les récupérateurs ba pesa ba remarque wana comment tina mikili ba na likake semulume ba lobarango donc ezate so ba to balobi papa la geza minene te eza vie ndenge na monaka ke pona vivre bien na mokili oyo il faut na zano na monde na ngamoko boya à part omoni lisanga ya ba comédien qui chasse beleza buzoba mutu so bengenga na nzonzingi na yo obio bengenga na eloko na yo na roya na sale so na sale yango esili na servir yo na kenanga esili to silani wana zate ke to kotika la ba camarade poto kutana na ba bar to banda ko mela to banda ko langwa mais boza déjà famille de bon to za famille tango bengenga na ye pona na compte ki famille omoni alage na ndimite de so yoka sango ba betela ota na Facebook ba publier ba bi alage alangwe oka de ba bi alage abundi basi ba bundela alage na balabala te pona za na monde na ngamo bo ko para ngata na kutana na jibe na telemi bove atali ngalo mina yonde petit souvenga na bien abi petit faut na ba charge faut nga kaka mwandenge mabo donc tant on za de na ba ve wana na omona bango pe na oso ba conseil na bango o benga nga no ya na tourner gag na yo na lati bilamba makaku air théâtre to sali théâtre soki na longo li bilamba wana kaka ba na zongi sikoyo komba pale na zongi para o bana nga lobi bando bengela nga papa pona ndako na nga na bando lata mabelete alors
ba comédie belé lisanga na bango zaka bosali mo kiri yo zidi de l'or ale bokesheta bomeli bolango brr bozongi gene na mtu bolali lobite eza vite vifo kotala ngo na musika na ko kendeni na ko kota wapi na ko bimela wapi to mona lelo ba succès ka songo ba vena biso ba succès ka songo baza déjà na ba mikili donc poisala ki na moi eza ki orgueil eza ndenge na vinanga nzamba tindanga bongo te na loyenge donc c'est ça. Papa là il pas na mwasi na poto lokola ba comédien nyonso bakomaka convier qu'il faut pas alaka na mwasi na poto. Question otuni question mon cousin n'ont pas cité pour nous répondre. Papa là donc en fait non ebisa OK. Tout ça l'émission au moins alliance cité na bokolanga. Moi ça za muto yo. O soki na lobina ndima ke oina na mwasi na poto. Aza muto il faut alongolanga na bamaka moko boye côté na zaki alatinga alliance ka komi yangai bon na poto azate pona lingaka pe ba jona te nazalaka nango nazalaka na bango ba musicien mboka oyo lokola baza ba leader ba meka bazwa bon na tika pe na tika to kende 3 ans vanda bongo bobana kishasa baza banzelete ba banzelete non parce que bino ndebo considérer ka bango le soute bo considérer su bandi ko biso ba sekini te bo komaka ngaka mwasi foka na poto donc biso to ba cité siko soza na mwasa poto au bénéficier nani peut-être matolo azoli ondaku ye mutazo ya ustala nyo moi soit aba ko zolo ndaku te dollar o bango bali akuna biso petoli yango mutu ko banga mata kuna biso pete matango otomon bilamba banga batsamba kuna na ville ze bele kutu se komi kuta ekiti donc ezane loko moko te o ngaya laga na koki kolenga pa mutu avion mutuka na ofuta taxa 500 tika na terminus na yom to sombe sans bebi sukutu mbongo de bele na matiko ne sans abati. Aïe, Dimitri Nana bénéficié, nana perdre. Mais il y a perdre carburant na ye mais mutuka na ye moko. Il faut combien au kiti. Mutuka liaka koleka mwana. Mutuka liaka koleka mama, mutuka pardon. Ozino bakena babeti ngoma yo ke osombeli ngo nini sala ba mikanda bon. Sonza mbatindeli biso ngo to kozwango po eza eloko moko boye daka bato na mwa ba parcours mais tokolenga ngo te ke na sala mabe moko boye pona zwango te la msuku to yo mutolo ngana na mutuka na koma liboso alage so na moni nzela mkucha okato ya kanda moto yo anjela mbute ya zinga dana komi so to zamba na jante yo koma na simananga ba tia dans mondi donc eloko ya ko envier za mabe to tikaka tampa nzambe ye moko apesa donc na poto à la guerre azana moi cité azate pona mona bazana mbongo te ba sapoto bana mbongo te amona muto moi so ko kabelanga 4000 $5000 na poto azate ya solo bazate bazala kala melelo bazate ouais mais nga bazali parce que ngande na vanda na ngaboye ngande na vandi bonda kondo omoni boye grâce à maman Beni Nadia. Grâce à maman Beni Nadia. Grâce à maman Beni Nadia. Donc na lobi eza kuna maman Beni Nadia ndo moninga ke na fanzi na ngaboye. Wala ke ko tsele makambo. Po bo ka ekomone ekanga mena mungongo ekanga mena mungongo te. Ayela sa déjà ke ko tsele makambo. Ko tsele makambo te parce que on a zali eza grâce na ye. Donc maman Beni Nadia mutayo sala ponga Karine Nazala donc lo bateke na poto baza. Nadia continue bola mwana donc le rôle yo sala kawana na opesa déjà conseil pas maman le roi yo sala déjà bola mwana nzamba yebi rozong sele bele me bande kono ba tikali so pendo ba sukola batuma boko pa ba pesa mama mtsato pesa yo somba clinité na mai zwali nuko otuni yo kabarato tiema yakini pa le boko eteri pa kaba donc c'est ça leti déjà Karine andemi boye et ça le biso déjà bien tant Karine azolia c'est que biso tout déjà bien donc c'est ça. À la guerre, il est humoriste. Au côté de la faille, il y a eu le na sali ba makambo ngo tulo na gishasa o oyebike na to seka ngam na fournir ba comédien tukuna ngai tina tika na ngabe makambo akoma na boya na lubana akoma lisute donc na ebité bon et tant que humoriste soda makasi ndem tazana biloko ana gela umudi ya baskina soda donc bon ala bande kubana poto kaka ndenge makambo utake kutsaya ya ba marche awa
Tant marche Siri. Tata moko bana oteka ba krisi na Congo bololo. Batu ba abunda makama mboka batu ba marche pona mboka ya zotekela batu krisi ya Congo bololo. Bana mura ba uta ko bunda ba gari na bango na ba civic ba bundi tango ba titi na ba civic ba yesko ba pema ba zompepe. Bata na mtika papa maza ya azuteka ba matiti na ye moko ba binga Congo bololo. Ateka ngona ke ngasani me mukola ma marche ya ke teka ngona Gombe. Papa za ubeli la Congo bololo. Bana mura batalani. Analingaka Congo bon papa weta na belelaka Congo bolo apare na lelo mbele na mazembe na tron putu anasikianga na toka kule da bedi mbenza papa kuya hapa bayibiti papa yote za ninga Congo bon ayo za belela Congo bolo lala na tek balalti papa na se ngondo bayibiti arezwa matiti na yo change belele to yo ka tu Congo bolo te bonsa papa maya bebi sa kwa peut-être na kulela wana na tama a change belele Baja bololo kongo sukari ameleki. Baja balile kongo sukari. To sana na makamba bigo ya to sana to continue na. Dimitri oyo kamakambo. Dimitri bonga pardon pekisira nga papa lagi. Papa lagi nazana posta na yeba. Rôle ya ba comédie pena mama Olive Lembezala kanini. Parce que tout le monde a dit, oh, maman Olivier, qui est boye, ba comédien, bazana, maman Olivier, qui est boye, ba comédien, pe ba kuma ba politicien, ou bien rôle nini ba joueur à pembe na maman Olivier. Question tout le monde bien. Non, nous n'avons pas pembe na été moyen yé beloro ba sala tout nezat. Ngaza hara pembe na ba combattant. Moyen yé parce que logo ba ba luka kuna ezate mais so ba benginga na komi kuna ilo ba to ba luka kande yango tant na yamba la tima na yebiso. Na koma kuna te mais na sala déjà publicité ya mboka nga na sala pona mboka na sala publicité mo ya la police na mona déjà mère mbala moko ba ya papa bo sala publicité o biso mo to zana sima na bino moni wasi. Mais makambo ba kena luka na ba kinga kati na ba makambo na yebi yango. Donc c'est ça. Bato pe bakinana bango tant bazonga kana buvanda te bosoda na bango ba bisolo basala. Nazana ba comédien muke na Kishasa o na vanda na bango muke. Nazara mingi na ba vela die sobe neti mikolo pe mingi na komoza na vena biso fiston sai nazala na do fembula matari tangu masa nga papi kader pasaki na makambo to bando zala na ye nazala mingi na bando zala pe mingi na petit na nga pomba mais mikolo rola petit bunga ki na tsaka na ngona ponga na avena nazara susuna donc moi ba comédien na anosanjo ba v donc ba vp ba veka kawana ba masana ba sudiata donc c'est ça na lobi boya la guerre théâtre est-ce que efutaka ou bien bovivaka na matolo ngape na tande na zaboye nde na ozolo balaya musubu ne so na lobi Fabrice Mikobi, pardon, Fabrice Mikobi. Jamais na tola. So na okinga na lobe maman les expériences, c'est que maman na ngapo mukande zo ya papa la ga sala 2 semaines na Suisse. Na kwanta maman les expériences, est-ce que oyebi kinga na utako na babona ni na kendaki na ba orphelinat na kenda tika biloko grâce à maman wana. Donc na tola kana ngate mutu nde so raisonner ngala kende boezo boe c'est bon. Na tolarate donc nga théâtre na zelande théâtre futanga tembe na yebi que théâtre oko futanga po futanga nga déjà tant déjà na zo lia bien na zo la ta bien na zo la bien o na za na ngo besoin na zo sala yango nde li futi na zo na théâtre so na komi ko envier na zo ba lola na ba mapata et simbate donc mantolo oui bezana ba star opé ba maso opé ba mesana bango nango ba comme ça on le cola prière na banga catholique à Maria donc c'est ça quoi mais surtout artiste tout la rapé ngamo pe na problème mon pe na ko benga ve na ko le problème mon boy ça derrière litolo donc c'est ça meilleur kendara mingi nde te donc théâtre futara na so théâtre futara te mais tout ça là on te ba papa mikolo ba zako net masumu so théâtre futara te na ako perdre temps na théâtre Niko qui on a Afrique d'ici dans lobby baye bisaraye que papa la guerre azalaka PD est-ce que Isaiah solo ou bien ay magambo c'est ezalaka ke bato bazwaka ba relation na bango bayaka bataka na TV est-ce que osala pe misamo ya makamem politique osaka la salle émission sans tabou mukolo sala mo benganga na ya loba
Donc eza faux, papa là que le bas vide le a penza na bo pigiliki ba bukundu banzoto ba babiloko bon na tindo pa moto sa na émission o tourner question tuninga ke le corps ne lanzel tourner ka question a yebisa lo ba wala roulage ba matraque za kuna donc yende maman nabika yo luka sana émission do bo TV veji baba ndako lo baka bo na TV aba luka bo momi na ngana nyo momi na ngana lela ko lela na bandemba en tout cas Nico qui on sele na kati afi de papa la galobi azalaka ne kuna tazana bo pikiliki ba bukundu boye esalaka l'empereur Claude Bokilo na boma esalaka nango donc ezala ngo teo aza PDT esalaka papa la guerre ba avantage nini ozwa na monde ya théâtre bon ba avantage na monde ya théâtre zebele belé vraiment j'aime belé mais ce que dans la tanga tena bossa na ko bossa na ça pende belé donc tous en abattre belé bena kishasa banda abota matipa kufa matana na viante tant aux déjà grâce on a eu na monde théâtre match avion les avantages et donc ça pende belé bilo ça pende belé avantage papa sinino na lo ngwa banda lemba tiki ngatsani makolo pona ke ka tournage tant to bande mission ya ngonga nzambe na utakolo belo mwa nzambe ko pesanga na mutuka sikote pona osaba dega tant to matie mission B1 show na yebaka na tikala na ipen na lungwa ipen itinga ba makolo ouais tala sko souffrance na lala na nzela ngana lala na matanga pona za alagi ya o lelo boy donc mukile ko yeba nyoso wana te mukile yeba nyoso na te mukile sko emona ka mutu tangu na bimi ndé mukile ko moloba donc ba souffrance c'est belé alaga teka ba bilamba po louer ka caméra tourner loko eleka na TV eloko ngo pe eleki na TV pe boy mutafutu azati mais bilamba no eki otika dipenda na lipapa na la gomme bena boye ozo denna ngo pe bozo luka su musu seko yandene lobi pozimbo ngo boy polio lepete o kangi ka makolo o benga pena muto ya mbone émission bo ebisio bon émission na ngande za bo foi na $5 o leli na 5000 donc o lamuki na tango za 5000 ka émission donc oza obligé ya kubanda makolo ti ville ala ga sala ba bilo wana nyonso to papa la ga ba souffrance donc monsieur surtout tanga te po ezebele ce qui peut considérer le papa la ga olobaki bana baza partout bazali banda ebele na matadi na kinga kati soki banini lelo bana wana pe soki pe ya solo pe babotami ani pe sala théâtre est-ce papa la ga ondima bon soki lelo nzamba pe singa grâce ya ko bota na mokili soki mwana lingi asala théâtre akosa na ko permettre nanga non permettre nanga mais moi nanga sikoyo na lokola nga papa déjà na uta ngambo wana moi nanga seka osala ngo ya kitoko pona lingata lekana ba souffrance est-ce que ba isufa ba lekana ba souffrance papa banga lekana te po yé moko papa yeba idea ke lokwa na misien na nio kwa miseke bana ngai il faut ba lekana ba tape moko boye donc ba ketanga na ba poto net nga pe bana nga soki nzamba pesi ba ye bon ça ba bilo bon ba souffrir te mais ba osala ngo donc on a na art nyonso yo yebeza ki chassa oui salama na monde na funa za na mwana na kozana mwana ya musicien na kozana mwana joueur na kozana mwana comédien na kozana mwana chanteuse na kozana mwana ya donc makambe bele azala ka star oui bana nga fo ba za ba star bango tu papa na bango ma méga star non j'étais talaka yo mo talaka ona kosukisa papa lage tokomi na suka émission na biso comédien nini na RDC o papa lage andimaka longola ladi parce que aza papa na yo place outa te bon génération kwa ya ba vie wana nde lobby bantu na ndima bango nabika génération ko na génération na yo gasa génération na ngai na ndima génération na ngai masa na ngai micho travaillera na bien c'est bon déjà qui déjà pepele masa na ngai kui a travaillera bien Pomba. Te pomba za masa na ngata za petit na ngata travaillera pe bien te ya za voyuti nande ya za kuluna
est-ce que papa penana mwana bakovana batali batala théâtre mo mutu mo longoli bilamba che muno songa lo Thompson ba longola matokolo éducation ni on peut sa bande style na ya bima bon pona nga ko na considérer ngo tenga pombo nga na considérer ko pomba lembele yende nani susu ndeti masa na nga pe Abdul DJ Abdul a cadré pe ba petit mo bien na mahela za nango nani le pompo ouais nani susu donc bon c'est ça moi biso na ba comédie biso na ba monde théâtre to ya na ba vitesse le rôle ba Bill Clinton donc on a comédie na le roi Bill bande déjà bande on déjà papa comédie en tonalité na ba beauté ko ba temso ta ba elonge boy mais biso to ya na ba Bill le rôle ba Bill ngana ya na ba Bill na ba nia sa brigade donc neti na kisasa to boya te soto che Bill Clinton to che brigade alimentaire ni na ya leki bango azate donc ngasko na zawana na zawa bango donc mutaluka ngate to lukolo na ba identité ya ba o kabuya te nga identité na ngeza Bill brigade donc c'est tout donc na goza za te na ndima ba pecho no ba beti bien te biso ba boki na bien te biso to ndima bango biso to souffrir koko ping pong abimisi ba petit ndeti ngape na bimisi ba petit ve dauphin pas zo ki tan bimisa biso ve la di pas obimisa kaka donc non to silité to sanon ka ebele yo pe de obimisa ba na sana bane belé ebele o penza pe ba yeba oh muto sali bumbu mwana nanga naza bane bele misu na kotanga ba komona bango te po naza te po na tanga ba komona bango base bele baza na ba groupe ba tebe basali ba succès misu pe banda bengo président mais le tanga komi kote mo asai succès amone pe nzela peso mbota la ke boni donc le roi yela ki présidente na yela ndi Arnold ma wa masa kitoko pepele mena mtema no mebi oge mbiaka o mokonzi donc c'est ça quoi papa la gazo le ka déjà na télé ou bien ouais papa la gaza na télé azana ba télé papa la gaza aza chaque jour na metisa ba vi ba chai wana comme chef du groupe na RTVS 1 papa la gaza chaque jour na B1 na on est ensemble à puis na B1 show na suka pe susu azana ba jour ba chaka papa la gazo banda na RTN CD chaque jour susu ba humour papa la gaza na Desas TV lundi na 21h45 rediffusion mardi na 15h15 chaque jour le sous ba humour donc nazana ba espace ba humour pour na minute na génération na ngana yebite amtako le ngana humour bazate bazé belé papa la no façon zo lo belango c'est comme si ozo se sentir que yo ndekaka do leki batu nyoso te na leki batu tute ba onde tozana media ode asito fundi bilongi na yebi déjà ba capacité ya ebele maintenant ba ono ba bimite keba ba ba na sima ba leki biso ba tutozabo tala na kendelo mo be jani mo mata le kana TV ta mata mama na biso makambijana na sala biso na show yo mo pena na sebwe posa o matesili okomo kalkile liso na nganini na seksaka na ko kende betela bato donc baza mena ba ode ba na ba TV mama ngana produit to sekat ba masole bele betama na to seka ya papa lage bomona mina maso ayibiso ya no betali solo boma no betali solo no boma betali sika na yako tala pena ki c'est que ngana génération mona bango te nzamba pambola nga déjà quand même ma pege pour te oye bande cheli boso sangisi na kibonzambe moto linga no nzambe tango lingi nzambe omoni ba bloko ba bengi babilo mo ba simandeti ba makambo tali ba chéri babilo wa manene babilo to sero ba bakar nyoso ya kana sima vous comprenez talaka msana nga ezana liboso ya mama na biso mutabimisa nga na mukilimi msana nga eza liboso ni ndeni ngamo mna chat musana nga liboso mama Rolanda panzela landi tikali wana nga moko ozompa po mama zaka na susa boko la ka ozala ka mwana yo lia kakaka kombe yo yebi misale zate mena ndaka mama ba ko kisape ba 70 ndete na lemba tika biso toza ba mikolo so ba bibi tala cravate talukete koma alwa likako bakangisinga akoli na ndaka ba parents
Donc tant que ça na yé sur avantage, il faut que l'ingongo na makasi ala ga répéter naza le seul leader on appelle ça rep na répéter parmi ba groupe tous en kin. Moi mon Kevin na biso sobe aya ka répéter mais ba tanto menga na ça rapina na rep na kati formé na pesi rep na tournage ngamo na diriger. D'ailleurs moi na lo baba na poto batala nga trop na ba humour to senga sko na ba sitio ba monike ba sinisa ba artiste contrat ba pesa biso pe ba chance tout signé na bango ba contrat to tcha ba biloko to tcha ba gag to tcha ba théâtre to tcha ba biloko belé pope pote mona capacité na biso donc to panzara ag donc c'est ça quoi et bela ko lo bezate merveilleux donc musique talara yo soda di Christ telulenda to sala ya nene biso tout ko kufa to kenelola yo yebisanga entre emenea na pepe kale na ser marina no akotilo la benga yebiso ki akotilo mutazate ha osobani na tomboni asa lola basala réseau omoni donc biso tout ozela ram ko la suka nzamba bando yebisa biso yo zara omona bena kin kaser mtamanda loba na bakianti bedi babeti ba ko mate ba bulete nga makotilo donc biso pen nga na mwana nzambe nga fona ko tala nga pina lola nga bachanga pembe na nzambe nde to faina obwe nga na mvana na yo yeba ndeni soki petwa ebi petwa ibagela elamba lokota elamba oye barite otafi manate oye ba sezara nani ngati eza ngati ngamna na lokota elamba nani nakola te abana era atilelo sikopona la soki na zasko mwana nzambe omoni ba makambo toloba alors là biso tozali na matanga bando tatiko comme na biso abela apongi ba oyebi maladi apongi nde saka so azo bela taji ta salaka amana saliwe siko ba lobi nana kane mboka kilo somba tabatu panda matanga koka weleli akaso mitaba pena mboka ya mbali tala tabatai baba nisiko ya ozonga na mtu kabayebise koko tiata bana sima yalo biteba uyiba ngata bana vande sika mawana tabana nga onela yebiso babandi be batala ngata ba mtu ke bando yaba koko maladi aponge bande mama sabe taba mituni viu na mona kula ngabeta mtu mababa beta mtu ngafona sanini na banda na libuto te continue to beta ndam po akama mabego sa to beta mtisi ndebe tribonga ya to komi na suka ya émission na biso niko kionsele na Afrique du Sud l'empereur Claude Bokilo na boma l'Afrique Tech papa apo bonganya DBF garçon fashionique dans à Londres wana na moni DBF donc garçon moko maître moko boya boga babar bébélé Dido Bafola de l'Iceberg Club merci beaucoup pour la bia basi ba sukola to ebi ke dimanche to ko sukola lisusu elongo moko na ya Flora Ibenge pourquoi pas aussi na Fabrice Ngoma et Mukoko Buka et Kokota nango kaka maître Pasco Tabalo na États-Unis quand États-Unis wana na bo so mo na boka lisusu te c'est que o so la raté c'est ko so la raté mais na ko boka o kaka Dan Tuzola Francis Tuzola Mireille Tuzola maige bo so la te mais na ko boka binoka parce que to yebani karaté kabo sebulemi na kati ya France bambote belé tozo zela kaka arrivé na yo na kati ya kini Ornella Nzele do azani mulaite mkusete katikati mwasi ya pembe mwasi mama mbinga oba le mbinga to yeti boyo kosele ba le mbinga te aza mulaite aza mkusete me azana katikati Ornella Nzele donc to benga comme tu public tal Lili Tanda de longue jambe wana mwana na bota na 14h do Lili Tanda mwasi ya mulaite de longue jambe mama Benina dia l'international so tali moi so kumisi nzambe mto sala ke Karin Zawadi azala vraiment ba mbote belé ba gros bisous na yo place aux ali pourquoi pas aussi na na pesu so mbote na ngai et pas ya mama Fatuma Zawadi mama Bota Zawadi wazo présenter mission na bino bozo tala vraiment ba mbote belé place aux ali famille sei Benita sei Pamela sei ba mbote belé place bozo landa biso mto wazo zo image kitoko boye Dimitri Bonganya vraiment ba mbote belé place aux ali Nef Lumière ngala ba mbote belé papa na ngai
ngai soki yo te mobulu quoi vraiment na moni ke na komi na suka na kotikela papa la guerre micro alobe na bino place ya répétaga soki pa kopesa numéro ya contact na ye soki oza na posa na parce que soki pa oza na site na yo oza na posa babiloko na yo ekota na babiloko na ye ekota na site na yo contact na ye ya kopesa o kosala ye signe ya kosekisa pe bafani na ye na ndenge esengeli kaka papa la guerre na tikelo micro osakana nango nga na bino ka na prochaine émission. Ouais, merci beaucoup pour na bato oyo comment nazwa zako ngamo bisiko na komo sala mkongo na ko bossa na pena sa le roi Tirilando alors merci na batutu balingaka papa la guerre zana na zana pona batu nyonso tout et surtout bato balingaka ngai donc na bossa ninte ba mama ya tokos donc ba mama ya tokos Bernadette Masengu yao yango ane siko zali donc ba mbote belé et pourquoi pas na bossa na Ali Maimona fondation Maimona donc bino nyonso tout na longwana linette pona sala makambo bien bato ba olinga ba contacter papa la guerre numéro na ezaka code mboka na biso ndenge zalaka 89 52 62 688 donc 89 52 62 688 pour na pe bato ba bazo comprendre te donc otie plus 243 89 52 62 688 pour na okene mbango na yebike boleke belé so na tangi komo na bino te boko silikela ngai donc na bandaki déjà PDG Ali Maimona papa na biso tozo zelaka ndengo lobaki fondation a Ali Maimona donc ndenge zalaka docteur Pichu na bosani yote mama RM Rash donc RM Rash mama mokonzi mama azosala na bosanité Jolie Traveli donc pourquoi pas na bosana EV manzanga na bosana te Patrick Mubata donc Patrick Mubata na bosanité merveille mapangela na bosana te Olivier Lukoki donc pourquoi pas na bosana Tony Pembele grand boa webi ndenge zalaka na masana na oki ba ucho bwaka wa na oki taba ko dido ba fola jogo na bosanité jinoka bananga to zelaka katala taba varezi to wala taka ndenge zalaka na bosanité Katumi Kabwata donc na bosanité Major Kakundi donc pendant qu'il est rapide bolekinde belé ni minini ceci njame nanga so mkona okota lola na ozana bato nyonso tout dans ce na obwaka bato na nko so na bwaki na nko se ko pesa mbongo na nko so na bwaki opete se ke matsat mama les expériences na bwaki na nko poso la bien bacha putela na bwaki na nko kingu moto mosi soda du Christ Jani Makondele Djogo donc bino tubo solo la donc na invité que weza émission nini ma makamba bizali potoleka mbala moko TV za R donc botala rande makambo za rande dans le numéro 89 52 62 688 pendant on continue la invité ela moko mkrata fumi ya mkrata fumi pona ba mama kulanda papa na bilubale banete pena bisasa la nete papa ya obeti so masati mkomso kufia tika ina famille habari na yeye mwatine mtsusu papa utu jambo mwana famata ba utu futa ye mama abingi mama na bana mama utu kubota mwana na aza chimboa mwana saka na aza chimboa akukitina ina nete mama papa bimba mama mama bane yega ba futi ngatukanda umela mama pa kula zake na tsucha otia kwiti ye wana na bana papa tingiri we demi katiankoi ye mo papa kani katiankoi papa langwe mama langwe ba mwana likola mbetwe papa mama zo mwana tena liboko mama lali papa mpanji mama mpanji mwana na katikati papa na ndoto na chimakwiti akome kubula za kubeta basket salon ye mutu wa mwana nde bala basket suka simbi mwana dendisa kuyoka ndende ball okuyoka dendise mwana lubite papa ko ya kubumanga pamba na mnari ataso sute bona ne makote na milongwa na kuma na sama kolu bandeko mwana komi na sama kolu papa zui mutu ate sika mama tiaki mwana mama na saponga yuka mwana za kulela mama rubi alinga fungula mitu kilo ayuki alinga fungula mitu kilo mama rubi tena tiaki mwana liboko na sala nene na merisa mwana bandeko tangu mama za kutia boya aza kubwaka boye mama na buri na ye abwakiri bebe njuka na mnoga papa za kumela mama yoka na sandoto na sapongi kilo za kutila mama lubi bebe na ngamela ka boy to bebe za kumela nga makasi boya uti wapi mama buze boy ayoki mina lubi bebe na nga buti minute na za kumelisa ngando mwana muto to ndanga nene mama yokulubata na simba na mandefu na simba na mbanga na tara mama lekisa liboku boy ayuka mandefu mama lubi Bernadette ni to chimogi mbango
mwana na ngana na 10 na mandefu boite mama ya kubenda buri asuka lubio wana cha mwana liboko na kusi na yoka choki mwana subi na shanje kusi bandeko mama kote chari paka akocha liboko boy ngomba mangengenge kariboni santi sena bina kena tweet nango ça mystique alors na pesi susu ba mbote na batu balinganga donc nadi ke to zonga susu na Karim to sa maramba bien to yamba yepi na répétition to sa maramba bien or nela nzele ayebiga nganinga sala rapena bino nyonso to batu bolinga biso donc to lobi trop to solo litro mo to ebeti photo za mo malili to baye moi Skype maintenant comme en Europe quoi moi Skype pour maramba sala papa to baye no Skype bo to zonga sima to continuer papa là mwana ya mama Nicole yaya ya Jos Ngunza yoka nef lumière nenga yembi yo Olingo ya kaka monana Ata orango kasuka ya